To sali spectacle koleka tous les concerts ebeti na poto. Eza na concert au spectacle quoi ebiso. Dans le bas David tikela nga na za na esengo sa no mission. Banda fallait banda robeta. Bana Erita Betty, bana Fera Betty, bana Redia Betty. Na lobi na yo concert nyonso ana yo spectacle to dominer tous les concerts ebeti na poto. Natangi mutu te la longoli mutu te. Hein? Eza concert et exercice. Donc le roi de la forêt la kisi bango de quoi est capable. Concert au Ranson na Betty. Na ebisa yo. Exercice a pesi ba musique. Exercice la kisi batu ke live mutabeta la live ezaye. Donc on parle bien que ba concert ebeti na ngona poto mais concert. Ah, na le batu ba pas je fandi sui. Oui, raza camarade na bango te. Yo quand il le soit doit pesa mbote na ba président. Ba oui ba président ba yebara bango déjà avant. Le roi de la forêt la kisi bango ke bozwa nyonso me ba concert botigela ye yende kolo kopo wana. Hein? Mais oui, Ranson. Alors bien bon bazwa nyonso. Zela si on a eu ça le roman émission to salaka. Na ba David, tant le roi de la forêt robeta sali wana, on peut comprendre que bato ba koyana si on ba ko koper makambe belé. Po bino ande ko le bat. Ah, nini ba viana ba ko retenir ba o ba petit ba yaki ba pesi. Ba pesi ka na le côté. So moi le roi de la forêt Monto bolo zela ngana oza contre yo adi. Zela comment ça fait le bagay ba concert nyonso oyo ba fali ba beti ba feré ba beti ba héritier ba beti et ça le côté kaka ndeka concert ya wera ne et la kisi monde entier to la kisi bata poto biso kaso toza ke concert les na poto na le bele mo David ngana to kalisana ba bando la fali wera so na tani Dali pour pâté. Le concert aussi, c'était bon. Tu as un concert de Mobimba. Non, pardon. Na concert, les Betamaki Bongo, les gars, ben, autant de combat battu. Wellington, à Tami Fali. On a le dit concert de Mobimba. Tu vois, il me a un dame. Je vois Mobimba, même si on a sur la boire. Aïe, bien. Au moins, ma camouflage sur ma barre au Lugana concert. Batunyo so za rote kutukuna ayembi bien te mabini kaka kutukuna asala ki bosko biso sko biloko wana mutazana eloko oya koya kolobati hein biso ko gagner nyonso na concert wala son na biso dato sana comme sold out beti yango batu musu ba sa sold out nyonso na kati salle tondite mais biso boye na kati ngoni salle plein to la sibino que sold out de César confirmé oye spectacle to sali yango koleka ba concert nyonso beti na 2024 tito koma lelo. Hein? Maman na spectacle là on a salamité banda ba conseil beti na poto. Wela sona zo yemba atangi kombo ya Ferebola Sal Mobimba et Beti Maboko. Moni no bwana ndeni. Po atanga kini ba mission mususu. Mais tango komi pona Ferebola Sal Mobimba et Beti Maboko. Et batambala bala balobi. Concert wana batu batongisi yango eza bagolwa bon batu bande kozanga biloko oyo batu basepela kala batu babini na biso ke lobi ba basi musu batika na beli polele donc ataza na soutien mazo wara mulunga longo liango atia bena idele mwane bota ba lele la mone petit mo pena boka bo lele donc ça tibela ka tiki mo libanda to bilo mona esa manani na ngo mona concert batu bazobi na bongo non non mona concert batu base défouler net ba défouler kilobi. On comprend que Jan Azwaki serré na Kishasa pour Nampiaka. Et puis Jan Azwaki serré na Kishasa pour na kolukala msusu ba comprendre que atiki makambo na yo wana. Au niveau ngana zelela ki na Jani. Na ndima ki te que Jani mutako sala makambo yo sala. Vocal wana avant voyager, avant une semaine à voyage na Congo. So tali na répétition ayemba ngo batasenga bisa betanga ta 3 fois. Atali ba moni ke façon bi la zone mema batterie na ye na ngambo esenga ki selo azala batote yo ba mutu mabe biso place yo nani selo yo esenga la selo azala place yo na yo asali mabe bi la zui gloire na le roi de la forêt afungwele mutema selo asenga cachette osengi cachet mo nako bandengeni donc moto za na makambo te moto senga cachet oka makambo ko zongisa en tela bili lelo ba contrat yo wane bandi le monsieur ko sala yepe tanga yake na ba sel mo diyo na bil mutu musupa sepeli tena produit obino na bil image na zaka nango besoin bo bete na biso te loko mo boyesu ya sel sala na kati na lem to be wa sana zaki même na tena ba visa e banana boni hein oh
est-ce que les camarades n'ont pas ça, c'est pas Giona. N'a pas un camarade n'a pas monté. Mais non, on a visa. Et où t'as appris? Pas vous, mon ami. Et au banana, on est réunis. Tout le monde a une liste avec qui on a 54, vous êtes en 74. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à nous, et donc on est sur www.idologie.tv. David Wimbe Masolo ya balabala comme d'hab Nena Farabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wimbe dans la Tsakabino, na Beta Rabio Masolongo, Nengenini, et c'est pas ça vraiment Namboka Oyo. Bon dimanche à tout le monde, bon dimanche à Batutu Oyo, Balinga Masola balabala. Bon dimanche à toi, José Moyo, Zalaga, na David Wimbe Kosala bien. Bon dimanche à toi, Nera Image. Bébé Davinel, Papa Tia, bon dimanche à Bino. Donc, l'actualité nous oblige à remettre à l'isolo. Il y a concert, il y a Igwe, le roi de la forêt. Donc, les retours du roi, Nakati, il y a grand arène. Donc, détail, il y a concert, il y a de la forêt. Beaucoup comme lelo na masolo ya balabala. Merci beaucoup na batutu o ba sabonara na page na biso. Bato batindela biso ba message, bato ba partager ba masolo balabala, be émission masolo balabala, bato bataka ba commentaire, ba j'aime wana et ça la biso penza ba bien. Donc lelo na plateau balabala toza bonna commandant breveté Adrien le sénateur muta bien té. Donc avec Adrien le sénateur, on va se faire de parler en long et en large. Concert, déroulement, il y a concert, il y a Igwe, le roi de la forêt, Soki et l'État qui Nengenini. Adrien le sénateur, Botard. Botard David Wimbe. Bon dimanche, hein? Ah, dimanche, on est ah bon? Ah! Félicitations, le roi de la forêt. Bon dimanche à toi, ma Sylvie, Masaki Ngiama, na exaucé bino tout bozakuna na le roi de la forêt, na bana tu à maison mère. Bino tout bokanda ko soutenir le roi de la forêt, bon dimanche na bino quoi. Adrien le sénateur, bonne santé. Santé qui m'a vraiment. Santé qui m'a nzamba zo batela. Donc je crois santé monsieur Baksama na tongo on a lalité na santé sengone comme ngati 4 donc na la muki na moni santé Baksama lisusu. Adrien le sénateur, toi que non pina ba détail, toi que pina ba malembe, tout décortiquer concert ya Weranson. Selon Adrien le sénateur, concert ya Weranson na Grand Arena et l'équipe. Mais dans ce bino, it was la première concert il y a année et puis et qu'au fin de l'année pour monter alors on la concert aux exercices à Makas le roi de la forêt. Hein? Ils ont concert et exercice. Donc le roi de la forêt là qui si bango de quoi est capable. Concert où Weranson la bêtise. Na bisayo. Les exercices après si ba musique. Mais exercice là qui si ba tout que live mutabé tara live isayi. Donc on parle bien que ba concert et bêtise na ngora pour tout mes concert. Ah, na le bateau ba pas je prends du suite. Ils ont vraiment bon au sein de ma campagne. Oh, simité, oh boy. Tu sais pas si nous avons camion sur votre balukara. Soldat, tu peux suivre nous. Plein, tu peux suivre nous. Ok, malé. Quand tu sais que le malin bête, pour te lancer, tu vas critiquer votre concert. Adrien le sénateur. Ouais. Concert à Wera nous au monde en bongo. Tu le bagay oui Wera sali soldat. Na personne image au monde a sali mo ko ba kolo sal ba ko remettre plaquette sur un nini soldat. Non c'est une image. Au tchango pena et ça peut wana bango ba colossal ba ko remettre plaquette wana pena ba yango pena ba pesi le roi de la forêt zoa yango ba pesi plaque wana le roi de la forêt même ya salle donc ba dans cela soldat ndenge banda nango kala bongo e banda ko lobela ngo we ensemble le kota et le côté ngala yebisa bino abanda ko boya ah botika mais c'est no vieux wana aza mystique et puis na ba to ko beta ngo avant concert. Tant que ma place va dire que ça d'être maniango et tigala qui m'a mis lesquels qui voilà au moins étant le roi de la forêt Agnati Makolene à Paris la seconde bisayo billet sur le monde on t'offre le bouton de chemise ta il a ali dans les histoire si vous zongi ba comprendre que qui est le roi de la forêt pour le comment dit que ba vie ba koli o ba vie génération na bango comment da ba mikolo mais je crois botali concert wana botali ba jeune bien le roi ba papa yo ba Alexis Dan ozuba fille bien ba koti ba jeune fille qui lelo ba tonton qui lelo mais lelo ezali oh telle génération comment ya boye qui lelo so qui lelo sikoyo qui kala ya tombisi yango koleka ba qui lelo ku tebele ba betaki
Voilà, ça la bêtise concert à Kilelo. Mais kasi bato bakobaka kilelo ti oyo bango nde baza deja kikala eza mpasi bato bafani na bango bakoma lia batata bakoma mikolo bayaka suma makambo wana ntako bima ye na ndako ayoki fatigue alali me na kidiba bomoni moto akikala atondisi concert oyo lelo bato bakomaki concert po esala plein to moto abeta sold out fo ezala kilelo so kikala sikoyo ademare yango afandisi yango tapi na mabele anguluti yango mpo sala na batatolo bandenge nini po moto akoya kobeta sala na nsima na biso fo aza fort po biso tonguluti yango mpenza na mire ya makwanza etikali na défaut. L'impossible n'est pas Weranson. Bayaka na baje wana te bamekaka le roi de la forêt aza mutu musu tanga baki retour du roi donc retour du roi yango bato bakomprendre yango lelo bapage efani nini ebandaka deja kuna butu titola mokolo na ntongo mwa tout le monde azocritique namoni bato bakritikaki babalusi maloba bango moko maloba ebaluki naotala bango nga aire nyonso nazaka na internet nazotala bango. Atis le sénateur, comment na Weranson na concert retour à Weranson na poto est-ce que Weranson a yembi bien? Wera ayembi très non na biso kuna yo yo na pesa on na pesa la yo kati ngai omona na tuna ka ndeko o répondra ka baba bana posa ba yeba Atis sénateur est-ce que Wera ayembi bien? Omoni makambo nyonso bato baka oluka na concert bato nyonso ezalaka te kutu kuna ayembi bien te mabini kaka kutu kuna asalaki bosiko biso siko biloko wana moto aza na eloko oyo akoya koloba ti biso toganye nyonso na concert ya Weranson na biso da tosala comme sold out tobeti yango bato mosusu basala sold out nyonso oyo na kati sale etondi te mais biso boye na kati mongoni sale plein tolakisi bino ke sold out nyonso eza confirmé oye spectacle tosali yango koleka baconcert nyonso ebeti na 2024 ti tokóma lelo mama na spectacle oyo na esalami te banda baconcert ebeti na poto tosali spectacle koleka tous les concerts ebeti na poto eza na concert oyo spectacle lokwa ya biso nazoloba David tikela nga naza na esengo osala no émission banda falia banda kobeta banda Hérita beti banda Fera beti banda Redia beti nalobi na yo concert nyonso wana Weranson spectacle todomine tous les concerts ebeti na poto natangi mutu te nalongoli mutu te mais nayebi ke spectacle toganye tout le monde oye kutu na champ komeka kutu te bana bayembi danger le roi de la forêt ayembi danger otali ndenge ayembi na petit na ye héritier nzembu ya demi-tour abeti demi-tour oui mama na chanson tande bayembi kitoko oye babeti susu chanson oyo ya dade oyo bayemba na nini na wenge ensemble bayembi yango na wata otali ndenge le roi de la forêt ayembi na bapeti na ye otali na beti bakibwisa mpi pardon koloba kutu te bainvite kutu koloba ti donc le roi de la forêt alakisi bango ke bozwa nyonso me baconcert botigela ye ye nde kolo kopo wana mais Weranson alobi na bango bazwa nyonso zela siko nayebisaka eloko mona émission mo tosalaka na David ntango le roi de la forêt akobeta sali wana okocomprendre ke bato bakoya na nsima bakokope makambo ebele mpo bino wande koloba ti nini bavio na bakorete nini baoyo bapeti bayaki bapesa ye kaka na eloko te so omoni le roi de la forêt moto boyo zela nga na ozala contre yo zela comment ça fait ti olobaka baconcert nyonso oyo bafali babeti bafere babeti baheritier babeti esali eloko te kaka nde kaka concert ya Wera nde elakisi monde entier to elakisi bato ya poto biso place oyo toza ke concert nde ezongi na poto naloba lelo mo David nalobi teke baconcert na bango esali eloko te mais nalobi boye bato bauti kobeta baconcert babete baconcert ondire ya kobanga ondire bande kobanga baconcert yango ondire esele batiki biso tobeta ese bakomata ngo mpena babeti baconcert na bango mena kobanga mais bato babeti concert oyo esepelisi bato kobande ti suka eza biso bato bayembi bato babini bato basali nyonso bato basalaka tala mo journal oyo ezalaki malili na poto malili ezali tellement na degré moko ya likolo makasi bato mosusu kutu bazali na posa kobima te mais ntango afanda otali kaka live yango moni masa mo bodilu je crois natala page ne fort alobi il faut tobanda korespecte air mpo baconcert alelo ekomi nango kaka ba 3 heures du temps ezobandaka nango lemiso mwa 20 heures eti 22h30 23h esili nango yo le mosusu ozokoma déjà 22h juste okomaka bo 30 minutes otali concert bien te mosusu okoma na 21h30 ozokomprendre donc fo bato ebanda koya boya koyoka ebandeli ya ndule ndenge ezobandaka mpe suka makambo biso tosali concert wana totiki exercice nazobandela de so bato bakoyoka bafungola matoyi le roi de la forêt le 15 heures elekaki lobi atiki exercice na poto de yo moto ozopréparé okende kobeta na poto il faut préparer il faut bongama osala makambo ya kitoko apui ekutani lisusu le roi de la forêt ye na bato oyo atravaillaka na bango
eza te ko bapimele kingandi visa kingandi yaki te baye ndenge orchestre ezalaka bapesi bino pena oyo bato bazozanga na poto ti bato bande kozanga biloko oyo bato basepela kala bato babini na biso elobi baa basi mosusu batika mabele polele yoka te aza na soutien mazowaka molunga longoli yango atia pena idele mwane bota balelelelelela mone petit mo pena bokabo delelelelele osanti pena katiki yango libanda to biloko wana esama nani nani yango mona concerne bato bazobina bongo nani mona concerne bato base défoule neti badefulaki lobi ezaka na wenge muzika mesomera pa le roi de la forêt komona babiloko ya bongo ndule oyo nayebi si ekopesa bato misusu omona ngo bakopusa badate na bango so bana badate ya kobeta bakopusa po biso nyonso tolakisi ndenge conseilnayebisa nazalaki na nsima wera apres 2 mois omonaka atina o décembre ase préféré lisu bien nayebisaki yo ntango tokobeta lokola ekozala na début ya année ekozala meilleur concert la miso ekokende ti fin de l'année moto akobeta concert abo ozala te nalobaka na ona émission awa obaka nanga nini wera te wena boyo ezaka mokotonisa trisha nabaka na o tokozonga awa réponse nange ezalaka tokozonga na masolo ya balabala sikoyo tomona tala omoni mutu bato balukelaka moto ata gafa mokie na kati ya nini na kati ya eloko asali me bato bazomona kote bakobandela te baye kota chan libende baye kota spectacle libende baye kote ya son libende lumière libende mpe biso tobeti baconcert ti bato mosusu te obeti concert na kati emonana te baboma baminda biso baminda nde tozalaki kopela bato bazomona ndenge bato baza bato bazomona ndenge plaisir biso baboni baminda te biso babeti concert ya molili te ya clairage ya soin mokili esepeli mais omona ngo ndenge nini concert ya Weranson bana na ye na kati ya podium bana na ye moko bainvité Weranson ainvité kaka bana na ye ainvité Héritier Watanabe ainvité Bill Clinton bazalaki même podium babeti babiloko ya kala banostalgie wana adisa sénateur omoni ngo ndenge nini force ezala nango fo luka ngo mosika te force ezala nango mpe kaka pembeni mpo sala featuring tosala invité obenga invité moko boye bato libele bakanisaka soki abengisa invité moko ya mboka mosusu ya nini yango nde mutemema soki gloire na concerne non kaba oyo eza na bango wana mpe kaka soki invité bango makambo mosusu lelo Bill Clinton asepelisi bato ebele mais sole mosusu ezalaki wera teke na place ya Bill Clinton ake ezwa camerounais moko boye oyo ivoirien moko boye la miso okanisi yango nde mutu la miso ekopesa nini mais tala lelo Bill Clinton tala Bill Clinton makambo asali tala Héritier makambo asali na podium talaka bana ya ye moko wera makambo asali ozo comprendre akendaki nde mosika te nde ezalaka te mpo concert esimba to concert ezala bo il faut akende kozwa ivoirien moko boye nigérien moko boye so ekingandi boye mpo azala invité mpo concert ezala bo biso tobengisi mutu te biso tobengisaka bano bauta mpa na biso epuis so otali Bill aza na mwa temps moko boye afandaki mpe mwa ndambo mwa santi mpenaka ande otravaille te Bill asali batemps mpende azoyoka na lisusu te mais topréféré na biso tozwa le mosu motu oyo bino bokanisaki eloko te mais biso tobengi apesi mpe makambo eleki le mosu invité oyo bino bonde kozila. Merci beaucoup à toi, boss Djibril Lombe Casimiro. Masola balabala ngo. Boss Djibril Lombe Casimiro. Kota masola balabala. Masola balabala. Eza na posta na yo. Jepson Bia Vanga Stanga Moka. Yebisa boss Djibril Casimiro. Bakota penda. Masola balabala. Ekosala bien. Merci beaucoup à toi, boss Jimmy Sumbura ya Basumbura. Jimmy Sumbura. Kanga Viana Mobimba. Yo mena déplacer la batu tu Viana aina bango marque. Bon, tala rasko mutazwa siko. Azwa biso ko bani, azwa bayiro ya batu. Akomisa mo ya ye. Boss Jimmy. Sumbura ya Basumbura. Donc kota masola balabala ekosala bien. Bienvenue Aigle. Mokonza visor donc ata téléphone na yo basali yango soki ndenge nini. Lukaka bienvenue Aigle mokonza visor bienvenue Aigle na kata congolaise babito masola balabala to pesi yango zone yango penda ko ba to pesi yango pe misu bakokala bango te misu bakima ta niveau bienvenue donc zone yango congolaise comme na maboko na bienvenue babipoza na visor même au mundele na bimisi téléphone te mais yaza nango déjà ta niveau bienvenue donc kota masola balabala et ko sala bien a dit le sénateur que moi ba détail par rapport à l'invité to banon na Jani prestation ya Jani même podium na Weranson moi on est le on accompagne ka Jani azwaki serré na Kinshasa pour na mpiaka et puis Jani azwaki serré na Kinshasa pour na koluka le msusu ba comprendre que atiki makambo na yo wana au niveau nga na zelelaki na Jani na ndimaki te que Jani mutako sala makambo yo sala vocal wana avant voyager avant une semaine à voyage na Congo
so tali na répétition ayembango bato asenga bisa betanga ta 3 fois dernièrement au jour près azo confirmer ka omema bango ayaki na bato na près alongolisaki costume na podium abeta vocal wana ta 3 fois bato baganga siko makambo ajani na poto bani ndenge nini komi na aéroport abungi ajani analyse abe babungi nana abungi nana ayina osani toyebi te Billington abaga na omela usi olongo wana oye bato bazozela po place wana bato bazelaki ajani Billington héritier na Patuziana vraiment bila ya alakisi oyo ye abombaki oyo ya préparaki oyo bamemelaki ye na poto Billington ye azalaka daya na bango azala na bango bato ebele amemi bili mpona sentiment take mona bili amemaki bili mpo asepelisa susu bandeko na ye oyo bayoka ye kala pembeni na ye po bamonake no Billington aza kaka Billington yango wana pe yango amonaki ntango Billington ayaki na rep le roi de la forêt atunange bil ese babiloko wana kala ezalaka kaka mamoka bandimuki njaza mado ka biloko abandaki wana ntango ake mpe na grand arena yango mpe alakisi bato ajani mpe ntango babengaki mpa le roi de la forêt seki ese biloko wana okokango kaka abetela bato na alengelaki abetela biloko wana tout le monde asepelaki mais comment fait-il jour oyo motu nyonso azozwa gloire au moins teke Billington mamoko affiche ebimi le 21 et le 24 oyo je crois le 24 ou le 21 ana concert kuna na Paris ozo comprendre bango baporte ekomi kofungwama na yo mpe fako oprofite na gloire wana oyo président na yo atali na bato baza ebele akomi mpe komema batabe akomema bato ebele baza na kini na baza mpe na mosala basala te me bazwi batie yo mpo oyo oza bana oyo bouti na le roi de la forêt tokei ya jane opesa couleur na yo okomi kuna opesi donc talaka moto apesi 3 fois passage ya liboso okoki kokota te ya mibale okoki te ya misato beki boye non mais c'est quoi juste siko bando kosa no biso na gishasi ozokotya iki serie ntango okomi no na poto na miso ozongeli bamakambo na yo makambo nini oyo ngani na ye kasi oyo azalaka te ya kitoko te donc ajani na Kinshasa abimisaki elongi omoni na mutu natyelaki monoko te lokwa ajani do bakote mosu nakokena te mpo bakofinganga natalaki kutu bili te natalaki kutu héritier te nga na ndotyela kaka monoko ajani ke makambo ajani akosala kuna bokolapa do baplace wana fona lekisa 1 mois vana kende appréciation ya héritier Watanabe même podium na père na ye héritier déjà mesala na biloko wana héritier déjà comment déjà l'expérience azali na eloko kutu etumisa ye motu na ye te nde omona ye ntango ayembi dade ya wengi ensemble apapolaki yango ayembi demi-tour apapoli yango donc aza déjà motu oyo eza déjà habitude amesala nango déjà ozo comprendre babiloko yango yango biso tozela motu babengisi apesi couleur na ye malgré tout jusqu'à présent il y a pas touziana na natalité donc le roi de la forêt apesaki micro namoni kaka na bapage ekata côté wana bon ye mpe nayebi no te soki apesaki couleur ya vie king kester po ye mpe na eloko amemelaki mingi yango wana bon nayebi te soki apesaki mpe couleur yango bien ozo comprendre biloko biso tolingaki yango wana bomekaka mpe moke kozwaka mosala na bino na série le roi de la forêt amema bino na poto mpo na sentiment te po eza na bato mpe mosusu wana na place mpe ajane bakotya mpe papi le prince porte parole na biso matikali metant le roi de la forêt azwi misu na boke mpa na yo kende sepelisa ye mpe na podium talaka sikoyo vocal okoki kosala yango te le roi de la forêt akati yo abimisi patuziana esepelisi le roi de la forêt tosali ye pasi bato mosusu bakoprofite na esige wana po bafandela biso wana mais malgré tout sikoyo conseil kote nyonso tokangi bato moto azomona place akokotela te ajane abebisi concert eza normal abebisi ye moko concert eza kitoko makasi abebisi kaka ye moko abebisi ye moko te ye moko akoki koyemba te ebebi kaka ye moko Billington appréciation na ye vraiment aza pena moto akobetela maboko abandaki no na message nyonso ayemba bila longo bien oui très bien abandaki no na message apesi no message ya eloko nde mo asali ya bato ya biso abandaki nango message na ye apres akoti mpena babiloko na bandi na intervention rapide abandi intervention rapide abandi komata tia ye na basolola bien amatiki bwisa mpipa ozo comprendre alakisi ke non nga motu nasalaki mosala oyo yango wana biso tozolinga mpo baconcert esili te lobi kozala fo bakende kosenga lisusu tomema bato misusu ekomaki oyo bamemaki ete donc na place kutu ya sesele na regrete fayeke alimbondaki na ye na regrete makasi mais oui mais bato balaba balobi force ya concert oyo eza pa bainvité eza pa oyo ranson ye moko te eza solo oyo ye moko alingaka koka te yango na esenga te rikazala nalobi parti oyo esali succès eza oyo ye moko oyo azalaki eza ya bainvité te
baparti oyo bato babini bato basalemi makambo bino babimisine bato mais tala baparti mingi Jamaïque abwaki batribunal banini okomprendre ke bakote wana eza ye moko oyera moto aza wana lelo bato baprofite ke force bainvité non invité wana bazalaki bazali na neti bili soki azoki ebeye je crois 15 à 20 minutes 15 à 20 minutes ou 10 minutes je crois ozo comprendre adjani kuta kokini koyemba ta ça pas même 30 secondes sikoyebisanga force yango yane hérité normal la vie n'est pas yembaka déjà bandaka la bombe ayembi na normal na concert batababa balobi absence ya selo monani omoni onde ni absence ya selo monani ya selo na brigade et c'est remarqué pendant la carte concert ngakutu oui la beti mabe ngakutu na ye koyeba ke brigade azalaki te pa na yo ninga na yeba brigade azalaki siko tala ko niveau ya Jamaïque ake na bato so yo kutu muto zo confirmer ngai na pla Tanzania ke ezalaki brigade te nga na kanisa ki brigade so ba ko tap ça ndenge ni po bato bini ba cri na ye mais mutu mususu abwaki yango non bato batali bamoni ke façon bila azomema batri na ye na ngambo esengaki selo azala bato te oyo mutu mabe biso place nani selo yo esengaki na selo azala place wana asali mabe bila zwi gloire na ye le roi de la forêt afungwele mutema selo asengai cachette osengi cachet moye nakoba ndenge nini donc moto oza na makambo te moto osenga cachet oyo makambo kokoki kozongisa ye tala bili lelo oyo bacontra ye wana ebandi le mosu ekosala ye mpe ntango ayaki wana basali mwa dio na bile moto mosusu mpe asepeli mpe na produit obino na bile image oyo nazalaka nango besoin bobetela biso ate eloko moko boye so osalaka na kati wana oluki otya minene me minene yango ozalaka okokaka na osusu te ni donc otalaka affaire auti kopesa ye nzembo awa chance ka mwa mongongo affaire eza na kati bazotindika nzembo mezo oyokana te ye moko auti kosala toye kaka ndenge afanda na kiti na affiche ndenge atikala bongo lokola koko sikoyo oyebisa ngai place oyo esalaka basali yo kozongisi na pi oyo bato ebele bazongi na concert oyo yo neti berfe esala baémission tosilikana mpo anini ayebi ke concert oyo lingo importele so implice mais ntango amoni ke babengi ye te akomprendre penake no makambo ebebi nayebisa yo mutu nyonso alingaka atya linzaka na concert oyo mpo bato bamo bareve lisusu eza concert mo historique na biso mutu akoya kolongola concert oyo toza wa adisha le sénateur oyo garçon azoyemba atangi nkombo ya Ferregola sale mobimba ebeti maboko omoni eloko wana ndenge po atangaki ne bamisien mosusu mais ntango ekomi mpona Ferregola sale mobimba ebeti maboko e bato ya balabala balobi concert wana bato batongisi yango eza bagolwa bon nakobela oyo moko nazozela oloba na nini bato tu bagangi donc elakisi ke bato wana nyonso wana baza na bango bagolwa nde batongisi concert ya premièrement nayebisa yo sentiment na kati ya miziki ekendaka bongo bato bayoki nkombo ya motu moko le mosusu azalaki te esali bango mo esengo biso tokoba teke jamais ke bagolo batondisi concert na biso oso bagolo batondisa baconcert ya bato efalaki mpa banila Adidas Arena ya affaire nini okoma nango nini Défense Arena ya affaire benga banilango te ozo comprendre enge ezalaka déjà benga basilisa babillet avant lokola bango mo batondisaka po ani ya bango mo basilisi yango te bo baotondisa ye biso non mais na kati eza likambo ya sentiment ekotaka bato ebi série moko boye le roi de la forêt na papa chéri bando oyokana te série ezalaka baguerre nze mwasi le roi de la forêt abwaka ngo bike so ando so jour alobaka kaka jibe mpiana oyeba bato nde bagangaka bato mosusu baganga na ndenge la mosusu asanti ke bato moko boye ezala nde koleka te na mosusu mwa réconciliation ekomi kokota bato bagangi na système abongo mais eza teke bagangi mpo ye nde motu atondisi bato wana ozo comprendre donc soki bagolomu batondisa baconcert ya bato banga banele Défense Arena te pour place wana mokili mombe ezalaki maison mère ezalaki wana baspiritas bazalaki bagolwa donc bato nyonso baspiritas bazalaki remarquable te po ntongo héritier ayembi papa chéri bato babaye héritier bongo sikoyo papa chéri azalaka spiritas po baspiritas baganga yo ozelaki baspiritas baganga koma papa chéri eze papa chéri ya spiritas bato balingi na bango akombo ya Weranson soki mpe ezalaki ke concert wana faire azalaki na podium bazoyemba na le roi de la forêt prese abwaki tolingana ye héritier bato banga baganga mpe makasi bato azokanga mpo na polémique bato mosusu bagangi wana bayebi ke héritier aza na podium le mosusu mikolo ezoleka bien te
na ndeko na ye donc baganye donc azokende na ndenge ya polémique mais kokende yango te na ndenge yango okende keno bagoloa moto bazalaki ebele tobona bato balabala nde moto balobi so balobi bongo eza problème te mais yebisa bango ezaka bagoloa baotonisa baconcert ya bato ifaki mpo baanele nini soki arena oyo ya bango babete Ranson alobi tolingana tosalisana atani Koffi Olomide omoni yango ndenge nini kasi mpo alakisa bino ke vie wana alobaka bato wenge baza na problème na ye ezalaki ke ye nde azala na problème na bato wenge oyo abeta concert otika lotanga nkombo na bango te mais le roi de la forêt Paul alakisa ke ye aza ambassadeur de la paix abeti concert wana na cadre ya la paix na ndenge mboka na biso makambo kote kuna ezokende bien te taki ambassadeur de la paix alakisi bino kazaka na problème ya mutu te nde omonaka atangaki bakombo bato nyonso atangi efali te atangi fali te na sisi concert olingana tosalisana bato bandozela fali we Ranson atangi fali pupa te na ezali concert aussi te baotyaka bandamudam tozala jour concert ebima mobimba non pardon na concert ndenge ebetamaki bongo ndenge bandaki kotanga bakomba bato we Ranson atangi fali te wana alobi concert na ebimi mobimba te wabimi kaka ndambo jokoma mobimba lamisi kota suka bwaka ye tozela adisha le sénateur topesa ngonga baprogramme ya we Ranson eza ndenge nini concert mosusu ezoya aozonga Kinshasa to aosala ndenge biso tozalaka na biso presse te biso oza te lokwa moto azalaka no omoni obeti esimi mbala moko ngo otya su mosusu te biso soki tobeti tozotalela selo calcul na biso ndenge ezokendeli donc nde toza wana le roi de la forêt je crois dans 2 jours akozonga na Kinshasa ye moko na babiro baoya somo makambo ya rapide mpo bazonga bakende osala finissage ya moro te donc moro te ezosila na ndenge ya Paris wana après moro te so esili to alancé album moi quelques clips esalami le roi de la forêt na orchestre mbo barejoindre na bango Kinshasa après toye lisusu kobandela toyeba nini tokoki kosala concert ya we Ranson na grande arena eza salle moko si je me trompe pas plus ou moins 9000 places we Ranson abeti 9000 places eke bien et puis totye barideau te biso betela concert mo mpena balongoli na barideau Ranson tye rideau te mais biso na ebandi nakopesa wa baimage soko kotya biso na ebandi yango daya président kofrizolo bakota na installation to basala installation ozomona déjà ke baolakisa partout concert partout na ebandeli na en plein concert na siti bato bafilmaki bato oyokana nti bato nyonso bayaki wana banani babenga bao banani tolobaka nini kabalo bainfiltre bazalaki te po bakozwa image na nsima te balakisa bafilme yokana nti bato nyonso bakotaka ba bato balingaka wera ti sikoyo concert oyo asali place oyo eza vide place batie rideau na ebimi te okomona yango te otikala mpe komona ti asali asali rideau te bomoi te na suka baopesa plake wana ya nini ya concert kasi mpe tondisi yango mpena normal bakolo concert baye bapesi donc Ranson nde aza boye tobuleka mba moko ya défense arène na 40 000 places toza na ntina te biso toyesa bino sale nyonso producteur akoyela biso yango tokobeta biso tozosenga concert te so producteur amonala bila biso ta salle de France na biso tokopopola yango ntango nalobaki oyo lobaki nango boyaki yango tia mokio nayesaka oyo kutomona yango fufu ogangaki awa nayesaka tokozonga awa Carlos Cabalo Ranson na minute abiso alobi 40 000 places producteur so ayebi Ranson ondima bozogangela ya Koffi awa tike 80 000 places kuna okoka te mais ye moko aloba kobeta yango omoi teke komobangisa bino bavie yango bokanisaka basila me bazosigne babiloko yango so bato to bazoboya omoi mpe les jours wana mpe tomoni mpe Koffi Olomide atondisi 80 000 places so bobeta so masolo ba 40 000 te po adouble donc ezaka likambo ke non pesa ta na ta donc le roi de la forêt ndenge azongi na ye wana azodépendre na producteur na ye te ye asengi te yango tata baele 2000 places oyo bike lare ekoti na orchestre obeta na ye producteur so abike namoni penake nde opupoli 9000 places tototya sikoyo ya 52 000 places tokei biso tokokende adisha na ye mpe esenga kokende non eza problème te donc makambo po tosilaka te la miso nga so nakendaki te mpona miso eza banégligence na nga moko nalingi yangola trop oso nazali na kini na ndenge na travaillaka na Kinshasa na ndimi teke le roi de la forêt azomema na bainnocent azwi nga petit na ye alingaka mingi atiki ngai mais la miso eza kaka ke non biso tolingi trop awa ye mpa kobanda kozala po akomaka deya trop chargé afandi bano raisonner so bobenga drisha ya te azotala no makambo azolandela no na minute wana makambo wana lwanda pasi bato bayebeke oyo adrisha okende enge esala bato bana lwanda pasi so nafanda na Kinshasa nga afandaka awa donc so ezalaki nazala na kini batiki ngai petit na biso kondimaka le roi de la forêt amemi petit na biso on bak akei yo nayebisaki bato lwanda soki age ekei et soki age ekei c'est bon luka ndako tya mwasi na ndako banda kobeta concert ya matolo mais soki age ezali
zonga kende koluka orchestre na Kinshasa po moto azalaki négligé mpa na bino bando benga faux soliste soliste accompagnera soki bobenga soki interprète soki mpe ndenge nini interprétation ye wana wera memie na poto abeti sala monene oyo etikali événement ebongo bino boza na misala boza danger boye na boye tomonaka Hervé amonaki age ezalaki azongaka kendeki quartier la te ozo comprendre lelo on baka sali sous fierté wana tozomona bango bakendeki malgré tout père son âme petit na biso Patrick Aote kokufa pas bina filé akendaka pas bina filé mais bino bozo sala nini er nyonso kaka okebete na 6 matubaka na oyembaka banzembo batu ozwi mbongo futi ndako etikala otie fufu na ndako esili yango te vraiment to na musique awa kotikala kobima te fonda bimisaka eloko asalaki succès mutu nde tokomeka fonde okende feti fonde ozonga ba boye fonde lelo ozoyoka ye mais soki eloko wana beteka wana gisha sele misudu efungoli te baporte ozo comprendre donc bato bacomprendre eloko na yebisa bango nalobaki na ndenge mabe te soki bato bamonaki wana ndenge mabe ezaka conseil mpo moto alingaka ndeko na ye fo apesi conseil sana nazwaki meme ote na bavisa ebanda na oboni ese oyaka camarade nango basalisi baji wana na baka nango azaka camarade na bango te meme na visa euta yapi emonani te eyobanda nano ndenge nini bato tu oyo batiaki na liste bakei na bango 54 visa tango tozwa 74 bato bayaki na suka awa mwa nini 20 visio etikalaki efalaki donc procès nango ezalaki en cours na ndenge badesordre eyaki kosalama baye kotumba ambassade ya Schengen kuna nde omonaki mwa misusu wana batikali na balimbondo banga bakende tonga toza 74 visa oyaka azala camarade na bango te yoka neti leso bato bapesa mbote na baprésident baoyaka baprésident na bayebaka bango déjà avant osisi na biso lelo bani okoyeba bato balabala oyo balandi yo papa donc bato balabala nayebisaki bino toujours ke makambo oyo ekozalaka mabe bofinga na bakommentaire nga nalinga kofinga lelo boya kofinga na émission bo bapenda kokosaki boye na boye tozoloba te nga baye mosala nde kolobela biso oyo aza na chansoni na esa succès ya kotobisela sala oyo aza na eloko nini papa 18 ans d'absence na poto obetaka concert te obeti concert na album ya sika te ya compagnie yo combien de temps bato bamona wera te wera aza na eloko moko te ya succès ozosala minute oyo ole biso bato bakolandeli nango mais okei obeti osali ple bato basepeli eza na bato misusu basala ake kobeta na album ya succès mais akoki mpe te abeti mpe musique ya bien te mais le roi de la forêt aza na eloko ya compagnie à part tout ce pe ici beza nango ka générique moko ya moke mais bato bakenda kobeta baconcert ya minene ya libanda bamema baalbum e compagnie ye kingande esali bo azongisi bo tala absence ya wera na poto 18 ans mais lelo tala poto wana egangi bomoni tous les générations mikolo bomoni bana mike bomoni na banyonio bomoni na baojana donc le roi de la forêt aza fait koleka batutu mbote na batutu balingaka nga donc namoni bongo le président de tous les présidents président ya bana yolo président ya bapatron ya kati ya Luanda président ya jeunesse ya Angola président Papi Mavinga bon retour na mboka moto asalaka une semaine na poto 3 jours na Portugal 4 jours na Paris pendant osombaka brosse na pepsoda zonga donc azongaki déjà le président Papi Mavinga bambote na Adolphe Ntimba Nordezo la noblesse d'Alessand vie moko bien vie moko boya ya baneme ebele mais so teleka aza na botaba na 15 ans bazaka bongo na Poutine Pichu Nzembo bambote na boss Kelvis Nkoyi place ozali boss Simon Rambo babi bon retour na kati ya mboka le boss Simon Rambo babi nzaze elelaki babi nzaze efukamaki matiti ebandeki kokwea lisusu te matiti ekawukaki mabele ekawukaki diame ebandeki kobima te grâce à le boss Simon Rambo azongi nzazi bakomi déjà kosepela mpo moto abimisaka diama ye wana azongi bazaka bongo na président Jires seke bien bambote na boss Simon Rambo koto ozali FCC Mobimba namoni bongo Paulo dos Santos Guerre quand on a dit bato le 14 moto akokende le 14 mpe moto akendaki do atindaki 52 personnes en 2024 lelo na 2025 depuis tokotaki janvier ti février bake 16 na ndambu mais 17 akendaki le 14 quoi do azotindaka bato do ti tokoma le 30 sa bakokoma 35 mais mpona Paulo dos Santos Guerre oyo na compagnie apenaka wi azaka moto awe ensemble mais eza mwana biso awengeti aza mpenza moto awenge ezaka wenge abanda kolandela mpenza makambo ya biye azota biye Paulo dos Santos guerrier na mboka matadi l'union européenne côté ti na poche baloba tambola na portemona mokuse boye mais eza ta na ba 100 000 € na kati
Le soir kabelo kwanza c'est quand la larte ya kabaka héros bodi mata de l'Union européenne David Esengai na komona rango jour na monaki yango na ngata zaki no flash na ta o flash bodi mata de l'Union européenne Caben Willy nene bamoto place ozali na Brésil kuna musala malamu Caben Willy sans oublier ya Willy Pesel ne famundele le bazaki na concert bomoni concert nenga tielenga ba image no na comprendre que ya Willy azala kapena de la forêt ya Willy Pesel na Paris bambote na place ozali Nico Kai formateur de boss bon retour au pays babi patron ya munene na kati ya mboka mtoto somba sous le pango na Suisse donc 3 palais déjà na nenga Paris et na nenga Europe wana donc bambote na Nico Kai formateur de boss poko maleka prêtre malgré to voyager bisi ba petit na hotel mais poto la solo to zana bolingono intérêt poto boka rayo mais na limbiso ba pona mère azobota kalate na ba fona boka vie aki ko tala ninga mona azobota mapembeli na ye koko maleka prêtre koko maleka na ye boss David babi mutazo mema batu poto tina mkongo donc boss David champion David azotia batu tina mkongo amemi na mikili bambote na place ozali babi otali mobali okumisi nzambe on dit champion David oui mon bala le roi mtoto aga sika na bisabino ndio bafongoli na chassis vraiment boss David mbote na place ozali na bon mon boss lui seul déclaré na kati mboka mikolo ya kangi no ki wana donc pour ça na makamba danger na no ki faut que na boss lui je le déclaré suprême boss lui tozali na boss lui donc na moni bongo qui tout travel ya Patrick Kimbondo PDG Patrick Kimbondo ba silisi batu nyonso donc batu balembi mutasuka ngai mundela ko motuna mais yo agence na kanga ngoto nini pour chaque jour on tina ba sande ba 2 personnes qui tout travel Patrick Kimbondo sans oublier boss les petits babi sel gang ou atambolaka na visa na cacha visa na kati ya poche donc na kati ya moto kabimisi ka liboka beti tant mais so pour que na aéroport muto compliqué ko zala boss les petits bazaka on a joué le Kayulu il faut que la boss les petits ebu boss les petits ebu boss les petits ebu ya tambolaka na ngona poche ya tambolaka na visa visa na ye donc so kuta dika beti écoute donc Gelon Nzaou Gaulois certifié Gelon Nzaou bazaka bongo na agogo mutakanga makala kanga romponga bananu Nzaou petit terre propre na kati ya France wana puis pona ko sukisa na sukisi nanga joyeux anniversaire petit terre propre Septani Mantima bazalaka bongo na Clarisse Mimosa la fille formidable maman na Christiana ciao et Carlos Caballo journaliste donc bamota batutu merci beaucoup na batutu ba compagnie masola balabala boteni biso regard donc ezalaka Adrisha azali mutabiro ya ranson donc akotia mungu makasi akotia pilipili makasi po oyo salami bango bazana esengo ba détail mususu tozongela bino donc abeda shuda ngola fiston mukenda abeda shuda ngola ngana mina ngatena lo bani tofani na Adrisha no bango chaque fois fiston mukenda abeda shuda ngola tofani na Adrisha ngana baka jino aza wana fiston mukenda abeda shuda ngola pas na yo wana so il est le top d'âge. Il est le top d'âge. Zaka système à chombo. Pile kuzu tenga na boy kuzu. Pile le top d'âge. Quand on a cela bala et on sala bien Eric iPhone Monsanto. Eric iPhone Monsanto. Voilà me leke belé. Quand on a masola bala et qu'on sala bien donc ya. Et qu'on on a ça avec vous. Ciao la famille. Ciao.